Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le Mbote libota la ngeza la rabino yango chaque fois nazonga toujours pas na bino pour représenter bino biloko ya bien. Donc boyebi ke quartier ya suka ya ntele ezala kimpoko. Donc aso leki kimpoko continue kitama maluku to elelo bo découvrir quartier o bambengi Mbenganzo City. Na yaki na ba Kimberley lelo na ye na Mbenganzo City. Donc atwana Macadam Mbenganzo City za quartier liboso ya maluku donc on est bandele ya maluku tota na lupango na Macadam bon tozonga. Voilà donc lupango yango yo oto ekotala yango eza na Macadam na sibo mona na droite wana Macadam lupango oto ekotala eza terrain vide na bandeli to ekotala terrain vide eza na Macadam terrain vide ya na Macadam bo mona mituka ndenge koleka bo mona bandako danger en face bo mona Macadam yango liboso na biso monde mituka eleka wa donc mituka yango wana eleka biso donc to na Macadam donc awa tozesika moko eza tellement bien bo mona mituka wa donc to amana Macadam to ekota terrain oyo tozoteka yango na sentiment te mais tozoteka yango po to ana ba projet mususu ya kosala. Donc à chaque fois soki bomoni ngamoko edingo les millionnaires na kiti na terrain ezala pona kolakisa que tozoteka lupango to ana posa ya mbongo. Donc ngaso na tche lupango c'est que to ana besoin urgent ya marambo etali mbongo. Donc atona Macadam nde na lobaki toza en face ya résidence ya mokonzi moko na kolobate o atongaki awa na quartier Mbenganzo, premier quartier oyo eza na Maluku. Donc Maluku 1 o ngana benga Maluku ya ibandeli yango yo bo mona bandako na sima place lupango ezali na sima na bo mona ke to za sika mo eza résidentiel ba fandara déjà. Donc esika mo ya danger esika mo ya bien bo mona mituka ndeleka wa bo mona bandako en face. Donc lupango oyo eza 20 mètres sur 20 mètres sur 20 par rapport Neto Tikara 5 mètres na boulevard Lumumba et on tolobi et opesa biso 20 sur 20 mais soki tolobi to liana espace Tikara 5 mètres boulevard donc toi dana 20 mètres sur 25 alors que ayana Macadam les escamons ya bien mutakotonga salle de fête mutakotonga hôtel mutakotonga elonyos o eza danger o ya sepeli ko sala pour toi na Macadam. Donc voilà un peu Onion Store là que sa place le pango suki na nzeta ya mbila wana bomoni wana na simeza bandaku ba fandaka eza te ke quartier moko enclavé non eza to na prince ba fandaka. Donc to che yango $20,000 à discuter. Donc de tolobi to na commune ya Maluku e bandeli ya Maluku quartier liboso ya Maluku eza Mbenganzo City Mbenganzo City. Donc, tu as 20 000 à discuter, 20 sur 20, soit tu relié à la monde Macadam, 25 mètres sur 20. Donc, $20,000 à discuter. Oignon se vous a intéressé. Ndeka tout ça là toujours. Numéro Zawana Benga Biso. Yaka Kota là OCP. Donc, à toi, Prince. Ama toi, Prince. En face, banda ou danger, Zali, Abakondi. Moi, tout filmer, Zate. Boyebi, Kin Denge Koma. Bo ina biso ba problème belé mais to bi ma prince bozo quand même idée bomona ndenge makambo ezali to chango $20,000
à discuter pour ezana macadam. Donc awa tolobi bien eza à discuter prix to banga raté o tozana yango to proposer to yeba ndenge so bo mona face ndenge bat batongi tala voilà donc au bo mona na ba résidence ba kondi yango donc moi to bendango beleza te ato na macadam donc au sombi otongi mbala moko ba document nyonso eza bien $20,000 à discuter commune de Maluku quartier Mbenganzo et Bandeli. Merci beaucoup.